Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, vous avez aimé la émission sur www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Lipumba. Merci beaucoup à notre manager, M. Junior Buxan Bukasa Empire. Merci beaucoup si à mon artiste métier devant la caméra. Merci beaucoup à Yaouli Moucheni Balobiko d'Amboka. On n'a jamais côté à c'est Yaouli Moucheni Fana Nangwende na Gwende na yo. C'est David Moni Kita Bukondi, on a ya rouge, on a fan Fandara Nangwende no Umera. Merci beaucoup si à David Olito Motomoko. Bien, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci aussi à Apocalypse Bella le millionnaire Babi Mikolo. Vous pouvez s'en pas citer pour toujours vivre une époque à Papi Messi. Donc merci beaucoup à Papi Messi depuis le Campa. Merci beaucoup aussi à Mandela Mugonda. Ma passe, merci encore à Papi Messi pour Papi Messi. N'aime beaucoup tout. On a joué à Nina Bimé les sous-soupons à Papi Messi. Papi Messi a décidé à soutenir la grosse moule de la presse congolaise. Merci. Et on continue à bien à Mamoussou, à Mabalachek, à Tamouma Sima. Et on vous a compliqué une grosse moule de la presse congolaise. Donc, qui ne nous a pas dit. Merci aussi à ma mère Méline Zemmourité. Mais tous les pays ont été le diesel à Londres. Merci encore à David Olito Motomoko. Bien, merci beaucoup à Malolo. Lori, c'est la Congolie. Il y a grosse moule na plateau. Na Manazanga Moté. Na Big Bokoto. Na grosse moule. Le na Yambina. Le na artiste. Na biso Blaise Créateur. Blaise Créateur. Oh, à na biso na wati zeto. Moi, sinon sur le col. Zangi le col. Donc, cela veut dire que grosse moule par na le col. Parmi Bakirbois qui cela veut dire que grosse moule de la presse congolaise Azan à leur col. Mais quant à moi, d'abord, je dis bonjour Blaise Créateur. Ouais, bonjour, bonjour Classe Malé. Ok, merci beaucoup Blaise Créateur. Moi, et mon aïe, on a battu sur vraiment parce qu'on a vu au monde entier. Oui, et moi, on a fanatique, on a vu surtout, on a Miloman, on a vu sur, on a battu la site au Mini. La meilleure vient à Binon, et puis, comme ça, on a pour le 5 ans, merci, on a cette peine d'enzama, d'enzama, c'est grâce à beaucoup d'années sur l'année à Siga. Mais il y a mon nom de thème, surtout grâce à la caméra. Faut comme ça, et puis les première émission, on a année à Siga. Donc, il faut nous collaborer, donc la mission. Voilà, okay. Merci beaucoup Blaise Créateur du côté 2017. Vous êtes deuxième et vous êtes plutôt deuxième invité pour continuer en 2017. Blaise Créateur, toujours maintenant on a bilan en 2016. Bilan Noël est en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, bilan est positif. 2016. Quand on a un groupe tellement opposé. Quand on a été positif, ça a eu un boulot entre fin 2015 et 2016, j'ai eu 4 minutes. Ça a été bien, on va passer par là. 2015, nous avons eu Luanda, Tobetaki, nous avons eu Luanda, Kenya, on a tourné. Ça a été bien, et puis tous ces produits étaient belés, donc ça a été belé, tout a eu Babunia. Tembo kuna bakisangani donc ça l'a bien et puis tozongi ana sikamo tubani sikona qu'est-ce que j'avais dit bani mamuna tubani sur chapitre de sous pour nga ça est positif. Voilà, ok. Merci beaucoup Blaise Créateur de ce conseil à la seconde Blaise Créateur avant de poser la deuxième question. Il y a des choses qui sont dans la maîtrise de temps. C'est vrai, je dis déjà félicitations encore au générique parce que de l'étude et puis félicitations là vraiment il y a eu raté. Ça l'engage que moi j'ai évité la journaliste et choses mais moi ça l'engage que moi félicitations au générique pour la raté pas venir ba signer sur le col pour bazwa lokolo mais n'importe ce qui est biso pe na watisi to na ba cri na wana ko ça vraiment Papi Messi depuis le camp et puis Mandela Mugonda ba bi muta boya ko souhaiter boya CCRS et ça la bango vraiment très bien à partir du camp. Oui, voilà ba bien là au temps Papi Messi ça parmi ba faire soutenir l'artiste Messi. Aza bena ba Messi na obenga ebongo ba mi balena Mandela Mukonda via na ya Chabola Muluba Mandela Mukonda kata kapa Angola
Mabloko na beti na boss. Eza mabloko à tout moment on a des émissions on a des choses qui notent bloko ba ese ngweza olingi kobina yakaba kotoyo Didier Chombo Petit Jésus Tuxo de Olo olingi bisengo epa le padre basi nyonso nakini na Kongo balingi kaka lokolo azalaki muke ameli bakisi bovimisa kaka lokolo muke akomi de mode ozangi lokolo baloka mbuyi na dine odete chibambe miminaka ngudi lokolo soko chetembe yaka berado prince alingi kaka lokolo pati mabulu lokolo western tivundu lokolo odilo mambuya lokolo muke akomi de mode ozangi lokolo baloka oh nazobwaka na réseau junior et mapuku l'international de migolo na mboka na réseau. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vraiment, vous sentez artiste. Vraiment, na artiste on a plateau, on a biso. Merci beaucoup aussi à Pofirine les parfums de bonne odeur. Merci mon frère, merci aussi à Mike la Duchesse, merci beaucoup aussi à Président bienvenue to Kebana Caleb. Merci aussi à Hans Lozo le plus, merci aussi à 2 minutes. Nabi bazaka scotché branché sur Congo France. Merci na bien pour le bien et puis des beaucoup ménage et ça va bien. Artiste tant qu'artiste toyoka ko vraiment plus mingité boire ba cri à bato non peut toyoka te bless créateur à boaki ba cri à bato bless créateur à yibi secret nous arani bless créateur toujours n'habiter créateur pendant la personne parce que pour créer aka ou ezara pourquoi ezara comme bless créateur non bon c'est ça donc moni la vie Zambé a yibi na salama Zambé a repesa yo fois apemeli ko composer Zamba ko pesa o dance na komeli ko yema Zamba ko pesa o kobina na ko pesa mungongo apemeli ko bina so kutani ke Zamba pesa o Zamba pemeli na kobina na pesa na ivo pesa na sagesse mo ya pesa na création eza donc ça et là tout est naturel va faire ça na ko lo baté ke o bonité na mo na comprendre que so comprendre que vous avez un naturel comme français nazwaka ta mingi plus oyoka baninga moni so baninga babimisi eloko eza bien po oyoka ta oyokaka baorkestre mosusu baninga mosusu à partir na bango baloko s'espérer quoi neti nga basaspera mingi so nayeki guitare bamala kovanda mona vandi calme nga moko bena wasala cré na sam te so epe esili na mte ebima te so namangi na arrange yango déjà na sa motema mpona bosala ngo te nazwi telefone nanga na enregistre na telefone regretter que notre ça va créer mon micro na réserve na téléphone on va y aller tellement na créer comme sur place pour bon na ngate pour na téléphone et na oyoka na se rappeler nde ba yibi téléphone ba yibi pena ya exemple na moi donc là na na comme ça nzambe na pesa na ngo ngana bozo na place ya oyoka créer na ko yoka créer ma qui créer moto maintenant salon de na après bané mon et na za bonyoma à l'époque na beta bonyoma na yoka mabelelis nawe na ngoja ni Mungu ateme na Mungu avanza pena waka mabele list na nzembo ya na kota libera mama iba nzembo na ngoja mama libera na kota so ki kote ya nyama kami papa kleme kimi donc na zomo de na mimi koyoka na dinga po na bukape kusanza c'est tout. Ok, merci beaucoup Blaise Créateur, tant qu'animateur pour le flamand. Bénissa Bissot, toujours continue, toujours dans Bénissa Bissot. Ma générique, oui, c'est bien beau. Dans sa bosse, félicitations à vous. Vous qui va crier à nous. Oui, il y a mon côté, puis qui n'est pas mon côté. Et puis de D, tant qu'animateur, ma générique, oui, la fin, il y a 2016. Au sentir un dernier token dans la générique, il y a Robin au sentir un dernier. Normalement, avant toi qui est Kenya, on a quand on a télé. On a quand on a télé, ça il est générique à chaque moment, mais qui, ah, on a pas mais vous m'avez été bisous qui déplace qui, tout le monde. Normalement on a télé, normalement on a des gens qui aiment bien, mais c'est pas là il y a un mot. Code japonais. La jeune ok, alors ça la fort pour la carrière là, c'est pas donner n'importe qui dans les meilleurs ou la mimi. Abetama babiloko bato mususu koto ok o bato bazela ki basatana na bango mona ke et mo pe répondre bien ma case ke mona ke Robino
asala mwa befort na ye courage atambolaka bien nakobanga mikolo konsenga na kopesa ye tanke frère na ye akotakota na bapolémike mingi te asala oyo amoniki eza bien mpo na ye moni succès eyeyaka etindaka mwa bato ozali no na gauche mokomoluka droite okomoluka gauche nazokende bien asala mosala na ye très bien comme befort oyo mpena nayoki oyo esepelisinga efrape nga eza kobina. Merci beaucoup. Excusez-moi parce que l'antenne de l'autre, seulement générique, l'antenne de l'autre, générique. Donc, il y a une deuxième générique qui a ouvert un son de l'anglais musical, mais c'est une santé générique. Dans une entente, on va monter. Dans la limite, il va glisser le voici. Dans une entente, est-ce que va glisser? Oui, il va voir qu'il y a générique. Générique, il y a Sikandé, il y a générique, il y a bien tapé là. Il y a qui va voir qu'il y a générique, il y a tout le temps qui est animateur ou santé générique. On va comprendre pourquoi on a insisté. On a il y a des génériques. Générique aux autres, pour on a des génériques, il y a des bimaka. De tout mettre à 4 minutes, de tout voir qui bosse, tout va timbiquer, générique et bimé. Non, on a des génériques. En tout cas, excusez-moi. On a des génériques, on a bon matin dans le pour générique, il y a générique. Ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre. Voilà deuxième. Voilà, deuxième token, la troisième, la retirade à hériter Watana de la générique. On a ça si on a un moment promotion. Les albums à Sikibini, Batbayo Kamo, Bapesa Kamota. On a découvert où on a préparé les Banaki dans le Mélomane. La limite, il y a Wataba Rosa le Lobamabé. Donc, il coûte chapeau dans le Bamo. Toujours, les albums de musique, il faut tirer la mota. Il faut baisser le taux, il m'a l'air. J'ai eu l'hôtel 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils ont le Sikibini. Succès va poser la robe à monter. Et là aussi, Simbi, ça le succès. Au moins, on a noté tout na quoi. Tchéléwi, le col, au moins, on a tout à même, moko. Et on aura pas le baba moko, yomo et ça, on a sonné pour nous. Au bout, il aura pas mis. À cause de la succès va monter. Toujours. Ok, merci beaucoup de Tika na générique à Soukaya. Artiste na tout Fabrigas. Mais normalement, c'est bloqué à cicater. Là, c'est Fabrigas, c'est la cicater. Le générique est où tu es générique, moi, il y a Sika. Et là, le générique, c'est la 4 albums. Voilà. Et Antidote, c'est pris na poisson. On a yoga dans le déjà. Mais souvent, des buts autour de toi, il y a eu comme des. Bilo ne bon mon clip. Les génériques, c'est dans la 4 albums. Dans ça, on a ensemble la banque mais les bimets dans la on a tengama. Ils ont la 4 albums à tengama pour faire des baros à clip. Et on a zoomé là, on a un tengama pour bazar muchokomo. Ok, merci beaucoup l'artiste Nabiso. Nous avons compris car mais sauf que dans la carrière bana qui te promettait bango na tout bana pour ça lancer blog na bango si kana lancer. Ils ont bien pour la bango mais c'est le moment ba éviter comme ça je moi na biso pas problème ça. Mon biso to zaki te to na voyage et doyer. Dans ça que je n'ai na biso na moment où politique ils ont dominé ba quatre réseaux sociaux mambutu. Tu vois que je n'ai pas sur la bourse le 23 décembre. Mon est au bois qui le 23 décembre na minute biso to yakini tozongi kini na le 26 boso na bossa inti tozongi kini le 26 le 27 hein tozongi kini le 28 tu vois le 23 tozongi kini le 27 et le 28 le 23 les bimana na la trace et le 28 il est dans la liste pour promotion de biso bana kini ma comprendre et basé la générique basé la vantine basé la ménage générique. Allez, moi c'est la canzone bagala, maman comment tchèle oui. Na quartier comme on est le fond de papa on est la mibali tchèle oui. Ata ala takijiba mikuza ni bende libanda. Dimanche comme on est à la tima puta bible na mabako. Chaque tonge fadere mabula na biso kolanda te. Kende kuna na vile tchèle oui. Asili si bakwata. Kende kuna na tcheche. Asili si banganda. Ale salela yidi zeti. Azalaka na ye pete rigolo basi baby isa petite monzoka pete na bon marché na flambeau tchèle mon lelo message a capté lelo ba serba benga no te bless baba basala onini no finga ka banga bino ngana na courage ngane bato na ba mambo le ka ko mona bena serment na quartier ala ta bien fier so dingi atambota zo na passe moke pena na kwa mambo na ville côté pena mati ba lokolo bien shimboki oh c'est le moment hier ça m'a montré les mains il y a mon inga
na beta mingi ba crée na ngeza na ba sujet nga na beta lisolo nde na loba mbanda le nga na nyonso ko na kitoko na eta belaka na loba kisasa mboko tika moi cité sinon ko passo là bas na loba facilité tout le monde a comprendre facilité tout on a une bango lokolo na chele oui ba consommer yango générique yango subé bimbi monde générique bimbi gos botika la biso tana biso et c'est bandi dans ma mon amour pour comprendre que avant qu'est-ce que j'avais dit bima générique au monde toujours au channel kimia siko yoti album et tout tindi yango na ambition to yebiti na to tindi yango to tindi yango na consigne et ça la gamme ça to tindi yango après ti mon album et voilà, ok. Merci beaucoup na artiste soso continue car toujours na kobeta masolo artiste moi ba nous peut me kotambola awa et puis moi ndati me kotambola la grosse de la presse congolaise lokola mazola bato ba misana kolanda Congo France ma information na source na bité le wana ya bibi moko ya mwana ya faire pour la Jésus de Nias ni kabolona moto ya bo question na téléphone na tunaye est-ce que même tout qui me question de ça est-ce que image ou faire pour la Jésus de Nias kabolona asutaki baba na ye biloma ni la femme ezalaki yetu ezalaki yete bon ndenge mobete nga nayebi na bango te nazokomba na monoko ya bato soki mpe kasuetaki ye bon moye na confirme ezali nazoka bato mosusu bazolobaki basuetaki bango nga pena namoni na image yango te nayebi mpe te soki eza patron na biso soki mpe eza ye le padre Fere Gola ni Kaboloni na papa social papa Ferrari meilleur chanteur ya Congo mpe Afrique mobimba soki ye moto asuetaki joyeux anniversaire ya bongo eza lisusu moto eza mpe mabe te sauf ke moto aza nde moto na babeli ezonga moto tala nsima ezonga moto soki ozonga nonga moto te ozala moto nzambe nde aka moto te tala nsima ezonga moto aza ideologie ya mikolo bale yayokolela te poliaka ya bato donc soki moto anasuetaki eza na mabe te eza na joyeux anniversaire tomona yango partout so bato mosusu bayeba bakomisa ngo actualité succès comme il passe Nicolo bato bakomoluka succès na bakwa nyonso bato bakomoluka succès na façon to le pas d'abord après ça soit la succès en 2017 osala succès na ndenge na yo mais luka so obonga banyao bangongi bampesa boma donc osala succès na ndenge na yo donc koluka to tanga komba faire kosala succès koluka te kofinga faire gola kosala succès abaki okambola so succès na mobite po ekomela likambo te kaka bofere gola donc acomprendre ke bato ebele bakomi kosila omoni succès mais succès soki ye eyaka soki ekei après força ondele eyaka soki je comprendre donc succès ekomi mpasi likolo donc soki ekomi osila ezalaka mwa mpasi omona bakrea ya mama mike biso toza nalo bakolo balobaka etono etyaka makelele yanaona eloko te na kati somoni tono moko etya nango makelele te soki eti kakakaka pena elenga se eza pena plein miso moko tono moko etya nango makelele nganganga na kati nango eya nango vite eza vite. Voilà, ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons continué par la toujours le bébé de monsieur Omen, qui n'a pas de question de l'aide à la qui participe à la paix humanitaire, à la protection de la nation, à la eza murmure obi eza pena confirmé eza murmure te eza vraiment confirmé bientôt azokota ponga la grosse moulée de la presse congolaise nazwaka kaka toujours monde na Dieu etalaka ngai epuis monde na Dieu epesanga confiance bayebi ke grosse moulée na montaka te mpe grosse moulée nakosaka baactualité te nakréaka mpe babese te nazwelaka bango bayo bazwaka ntongo kolanda émission na biso rien ke bainformation na source bon moninga blaise nde na botama nde nazala boye eloko nyonso ezalaka bien mpona intérêt ya mosala nazalaka contre yango eloko to oyo ezalaka bien mpona eapportele biso un plus nampeshaka yango te mokolo blaise ayaka na groupe oyo akutaka bato bayambaka nga so mpe bato bayambaka nga te nde lelo mpe naza te alakoma bayambaka nga blaise bazalaka mpe pre ya koyamba moto nyonso soki ekomi réalité soki esalemi nde nakozwa mpena ntango répondre yango ebakeli suka comme nga na moni yango nano te ndenge mpo ozoyoka nga mobe koyoka na ngai nakorépondre yango mingi te soki ke esalemi omona nga narépondre nango ozie pas de problème eza na problème te soki mpe ke eza kaka moto aloka bulo na ye soki eza bongo eza nango problème te eza nango mabe te
wana mabete tozozela kaka alasala na ye ngana na ye te tokana barelation bien soit que toa bamaster te tokotaka baplace moko te tovanda baplace moko te me toyebani na mosika ke mwa barespect eza ke ye aza boye ngana aza boye okutanaka mpe na bemission eye moko ngotembekisa mais soki boye eza bongo tokozela ye koma bongo naa mpena na commentaire asala sala yango te nga nazala nde prêt mpona mosala eloko tu oyo nga siko nde na boye bie nanga nazalaka prêt mpona koyamba eloko moto oyo nyonso donc nga nayambaka to lingana donc nga naozelaka yango tu nga naloba ye un jour ya biso moko kala bato bakompananga te na bi tokobanda koyambaka bato tokoyamba bato bokomona baretour tokoyamba bato bokomona bato bakompananga te yango tokomomona blaise aza prêt mpo mosala na nga nakapenda na confiance na nga moko nga ata toza 10 ata toza 20 mais mpona otyanga mokongo na se gros eza pasi donc nga azalaka wana mpona koyamba moto tu mpo atravaka bien nazozela bango eloko esanisa biso ezaka mosala reke mosala ndenge oyambaki collègue na yo vexilo mpe ozoyamba lisusu honorable lobeso moyena nabeta se te na mama lobeso mingi eza te nga nazela likambo ekomi pre emonani na miso ya bato ke soki ke orchestre nga te mna desidaka soki orchestre endimi motu eapprécie motu wana elobi ke no te ye biso tu toza prete so omoni okomi omeyemeese oza faiblesse. Ok, merci beaucoup artiste, c'est vraiment carré, toujours continuer à Robert Masolo. Merci encore à l'artiste, on a mis accepté de tourner encore émission 2017, tout ça 2 jours en fait, on a 2017, tout comme nous sommes vraiment cochité, vous voulez dans un temps évolué, tout comme nous sommes cochité, vous souvenez dans autres qui avant on a qui on a monde de la fin, vous souvenez nos pays sur le micro en France, et autant la caméra dans le son en France, Blaise qualité pour la notamment encore. Mais non, c'est lui. So il y a des signaux à la moko ya padre Frère Gola Nika Bolonina le social Papa Ferrari et de wa longanzala kwa. Donc les amants te. Les a ebele ba bola mo ebele. Ngana bola mangana pas de padre ndenga sipanga ndenga lotanga ndenga ndimanga la za la komena. Bola mo déjà liboso ponanga yango wana. Donc bolamu nyonso nga na koloba yango wana donc ezebele donc déjà nde na da pembeni na ye eza babloke ebele eza caché eza na se donc nakoloba na caméra te oyo eza bien kaka bolamu na ya liboso ndenge andimanga na bwaka ye azobina siko na nsima wana babolamu ezebele nakoloba na caméra te me koti chapeau na depa préféré ezola ndenge andima kozonga na mosala mpo yango nde assurance ya vie na nga na garantie. Voilà, ok, merci beaucoup Blaise Créateur. Nous sommes sur le canal de fond. C'est tout conseil ni au bout de ça. Ça va appeler ça par rapport à la c'est les alabina la caméra les alabina la caméra mais les alabina les amoureux Congo Afrique monde entier et pas les là oui ça va partout là mon boss pas de faire rigoler moi la maman elle m'a caissé le va hors rigoler na rigoler mon patron il est vraiment la bonne bagaille va te dire la pouvoir na ba moi ya patron na vana bien bien natala bien yo na patron beaucoup ta na te so la te mais na comprendre te ka muke boso ba lengi na TV ka komba faire rigoler ba lo rande yo lo ba boss yo ko lo ba na yo te timba na premier tour patron lo ba na yete boss ngana bo sepela na silence za na ngwana Nikolo succès comme il passe patron nous répondre à bamoté au salaire bien ti ba momo ba kolemba ba pakati mbam répondre à no bamoté patron ne ba répondre à bamoté pour ça anti polémique o tire ba ngone barrage ya makasi zaka mvua na yo na musala na yo ya ngone mtisala ba passe. Voilà, ok, merci beaucoup artiste. Donc comme je vraiment projeté pour tout le monde avec monsieur artiste de la fin de l'eau en tout cas monde atier na bafana nanga bomoni général ba boss bini Blaise Créateur abwaki mabwaki ti na bwaki na sebino na kubwaka na bandisiko kubwa boyi ba chelewi boyi ba lokolo boyi ba bulu mais boze la disque na kata disque ba merveille za ba surprise za et puis tout ça toi na trois génériques boyi to bimisi déjà moko etikali mi bali là to beta moko etikali moko wana ya onde tozo silisa ngo kala te
ti album na biso comme mokonzi bimi alobi ke l'année prochaine février mars donc ti tokóma na bamwa wana tokolambela bino so générique ya makasi oyo ekobima nzela mo wana album na biso po générique oyo yango tobimisi bato bafete nango babina nango ti mokolo album ekoya mpo bafanatique na biso bazala na nzala te yango moni diske oyo ozoya comme tokobimisela bino na ne oyo na bafévrier mars bokozwa bagénérique oyo eza kuna na kati tozobeta suda moko tokobakisa oyo ezalaki déjà mais fai tosisanga bandakala oyo to aza na posa ya libanga abenganga mpona na kati ya qu'est-ce que j'avais dit ahésité te abenganga album ekomi presque à la fin donc eloko tokobakisaka générique na biso oyo efale tosilisa wana oyo manzela mona album bobenga na plus 243 89 53 79 013 plus 243 ya Olimu Chaîne code mondial code à Congo Olimu Chaîne 89 53 79 013 bato oyo bamiyoki te na kati ya générique ya babosi babanga te balela te bolela so bomoi album ebimi comme album ebimi te bato nanga tu baza na kati naza na bakri lokola na miso ya bato omonaka yango ofingaka ngai me na butu olukaka ngai oyo kindoki te so omoni bato obengaka nga mai ekufela mbwa mais so tokomika na ine okomotingama nga oyo kindoki te bozongisaka eloko nalingaka ye eza bolo ye eloboki mango eza bolo ye eloko olulaka ye eza bolo ye eloko ofingaka ye ozolulango biloko eza sika biloko eza sika lokola babiloko eza ebele lokola ale basi kitoko batondi na kati ya kongo oyo jésus deni aselelele papa na melinda ozala mokongo te moindo molai te monene likambo na yo moko mobali osala shwa fioko maneke ale tongo sa tokolemba te omale tongo sa tokolemba te osimbelinga fimbo lokola baganza obeta ale tongo sa tokolemba eza nzoto yo naza monangani naza mashine te mwa biloko asika biloko ezoya biloko lokwa ale mona na bota moto pasi ayokaka te jésus kasi nasombeli ye biskuit abo nasombeli ye bombo nasombeli ye bazoka aboyi alingi kaka bombo alefimisa ye bombo ata bombo sifle kaka bombo ale mona na bota moto pasi mwana na bota ayokaka te ale moto pasi nasombeli ye bazoka aboyi kasi nasombeli ye biskuit aboye mwana lingi kaka bombo ale fibisa ye bombo ata bombo chocolat bakreze ebele babiloko lokwa nabonanga makambo nabonanga bizeti nabonanga koswana jésus deni ase nzambe bakwesi biloko nanga na mabele na malembe ngunza molokota tomongunzama biloko eza lokwa kotula mpasi kozanga mobali na butu nani akosalisa yo nafingi yo te natongi yo te kizunguzungu anini tosi tobotola makambo toleka feregola beta bango babeta sia kitoko te kitimbanda vandeli biso tovandela sia kitoko te ale mwasi angana bango basimba sia baleya yo kolela te yo mpe oliaka ya bato eza biloko asikizoya omoni créateur azosilaka bobenga nga tobeta masolo bambote na nga mingi plus na vie na ngai ya Olimu Chaîne mbote mingi na vie na nga Dani Demerel de Madrid l'homme qui arrête le temps mbote mingi na vie na nga Papi 6 place aux allées napesi mbote mingi na Fania Star na Londres mokonzo la soirée Fania Star ya Lydia Motoko mbote mingi na Cédric Panda bobanga te disque ezobima mbote mingi na Orsini Malenga Arnaud Shungu petit na nga Zezé Terui Junior Loboko Jires Bondo mbote mingi na vie na nga Gidi Ampo Vovo Kaluji Patrick de Moch lisusu mbote mingi na batu tu balinganga Junior Pia Mapuku l'international Chancel Mbemba le grand jogo de midi disque ezobima bino tu bona kata disque batu tu balinganga na pesi vraiment Kaluji Sandos na state mbote mingi na Papi Messi Mandela Mukonda mbote mingi lisusu na yemoko Roseti Kimbembe na Canada bino tu bona kata disque batu tu ayebika solo na Blaise na premier tour
doa solo na Blaise bi asila na Blaise mangotu ba norme tout kitoko boba ngata na 4 disque bo bima boba bimina mte numéro ngwana na pesa boba nga vite fait album et bima tout ça ma solo ya dada ngwa bana bera de cause des amunda ba tout ya vena ngai de Muzamba. Voilà. Donc c'est bon. Voilà, merci beaucoup vraiment à artiste na biso Blaise créateur. Comme nous sommes vraiment projetés. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Joshua Deli de Pumba. Merci beaucoup à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à mon artiste métier noir. J'espère dans décembre, vous qui va dans la bilo, tout ça là qui va dans. Merci encore à mon artiste, ça s'est décidé qu'il y a ça là-bas dans. Tant que présent, il y a caméraman, tout, il y a internet. Merci encore à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci beaucoup à Malolo Loris, c'est la Congolia. Merci beaucoup à Dieso la London. Merci beaucoup à David Olito Motomoko bien. Babi ba musomba botika Motomoko bien wana pezaka Green Combo na nation. Normal David Olito Motomoko bien. Babi ya Willy Musheni. Babi kodo jamais kota virus yo fanda na ngwede no c'est la vidéo moni kiti wana fanda ka wana umela wana. Merci beaucoup à Dieso la London. Merci beaucoup à Bouza Ebela Carlos Moussei. Merci beaucoup aussi à Papi Messi. Babi époque déjà ya Papi Messi nous vivons maintenant l'époque des Papi Messi. Tout na boss nous était aussi Papi Messi fa na ngwede na e. Merci aussi à Papi Messi depuis le camp. Merci aussi à Mandela Mugonda. Merci beaucoup na batutu quand des gosses boulot ba si tu solo on te solo mais si tu solo pas on te solo pas. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci, au revoir, bye mais artiste moi je me connais en France. N'était surtout côté mais la biso peut te désannoncer la biso émission on quitte déjà un plateau là je micro na ya Congo France donc quitte na plateau na tikelo OK na bango c'est peli ça bango le sous pour babi moi signor sur le colo boss mo yepe na za na lokolo uzangi lokolo baloka muswamba mais là bitia bimbela mela yo poko mana lokolo et ça là offre bien on va continuer comme ma balechek bata mo moi si mana course de la presse congolaise donc na mnoka na watisi to artiste na jimi ko na ya Congo France c'est peli sabiso mais to bana bien na tindi bino te bo kendo mela bakisi pour santé ke beba on tinda ke bino voilà okoza lobe mukie mais soza kana lokolo voilà bon ça va sangi lokolo mais oui te na te ko sangi lokolo baloka wana et un problème fait beaucoup la lobara kamukia bakamuki bakomana succès banyonyo ba fioti tout ngape na la musina nga bata lokolo ozangi lokolo baloka kienda tana maison ba chinois kienda tana beauté chinoise ne balokaka ba masaka lokolo. OK merci au revoir bye bye la ticket de l'artiste qui est na biso comme des modèles ozangi lokolo baloka basi nyonso na kini na Congo balingi kaka lokolo azalaki muke ameli bakisi po vimbisa kaka lokolo ale muke ekomi de modèle ozangi lokolo baloka grosse molere lokolo ya botama na ye na lokolo Congo France biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com